yo muto beta batuna Burkina Faso boy oyebisa ba joueur tout que l'art muke bale muke donc to senga ba petwana mo pe ba orgueil pe le kate to gagner pe libérer à 2-0 ba Georges jouer là terrain mais oya pe boye mo na pe ba okitwe na bango yote ngala bando déclarer passeport na ngai en bref il kam na ngo wana to zo mona boye match po beta po passer mondial mais ba tumsusu ba diaboliser na bango équipe est-ce que ba pe que yo zaki muta mort yo muta pe sa pe mawana mort pe sa pe mate pepe congolais lingi football makasi benge un jour tout le monde y benge na Real na Barcelone donc voilà ah bon on a ndoto zolota na odo na ndimi na ngate et voilà bonjour bonsoir partout bozolanda biso grâce à www info 16 ya tonton Mwiga mokonzi na biso mutazo diriger masolo alors pour le moment pendant ko tambola ko beta ba porte biso ba congolais to na habitude moko to bossa na rabatu noki mutuna na kufite boto bosanie mais lobita mutakufi kondo na lingaka ye nazo yamba mutu moko il faut les kaka info 16 pour boko luka e boko so été info 16 nde boko so parce que ba moyen na ba makambutu est en place c'est qui c'est l'international footballeur munene ya Congo na kombo ya Emeka Mamale tambo yoki kombo Emeka Mamale bokamwa azalaka kaka Mamale akenda wapi ba fanatique na ye bana lemba place bazana minute bazo sepela ba congolais place bazo ba misuso Mamale akufa Mamale tozanayi Jogo Mamale bonjour bonjour monsieur na sepeli ko monde sanga lisusu na kati ya journal na télévision na bino donc eza elenge makasi donc tika ete mission na bino na TV na bino ekene liboso po bozo luka ba star na bino ba bosana ba batama ba star o ba bunga donc bosala be mission pour bazonga lisusu na moi play donc boza reconnaissant pena na émission na bino donc naza ya ko sepela makasi na ndenge bo se trouver po na lobela bino oyo naza nango na mutema na ndenge pe boni bo découvrir ba nini oyo komisiko na ngai oyo nazo sala donc merci pena. Ok d'accord j'espère que bozo na biso très bien c'est Emeka Mamale donc joueur à télémissa ba martyr akenda ba coupe d'Afrique beta partout Mamale siko to meka dans solo tranquillement mutema noza kimia parce que to nito solo là na sala nga poser yo bikande ni masolo ngo ezalaka donc nga mesa na musala oyo donc ezala ngo problème te na sepeli pe na za poser. Ok d'accord okombo banana bali na agine ngai merci na bandai âge ballon na je crois ba 16 ans na bandai na kwa ba minime banengi zalaka minime cadet junior wana na commune à Lemba. Après ndé na okoma na 3e division une équipe mo oyo babengi Mateta Lesas oyo zaki en dopé entraînement na Mefe yango ndé na bandaki nango bana Lemba bayebiango partout bayebiango to bani nango 3e division to mati 2e to mati sous première ndé yango ne sengai ke na kité na ngai na kene pe kalamu esika oyo président Olivier oyo mundele ozali président de ring azaki wana boyibe Berlin mundele wana Olivier yo wana ndem tasomba inga na kalamu seria ba yigo Tanzambi bango tu bazale wana tout ça là wana basombinga je crois il fallait dans 93 na signé nga na 93 à partir de 93 ndé to yakobeta na kalamu na beti mi-saison coach deuxième entraîneur Kigoma yimuta coach ngai après na beti je crois 6 mois championnat ngo ba ko katango le ba kataki nde senga isko ke bon ngape na moneka ke na kompe moi majeur mon mkolo na préféré na bima na ngana ki na tangola nde na zo pe bambongo mais ezaki secret na ngai na salaki na préféré ki na kenanga Angola na kenanga Angola le na kiangola na beti na fils Kabinda wana je crois ba 93 94 après na beti une année ndenge na ko zo susu moi penser mo na bité na zonga nona otala ba parents de obika football Angola c'est Rwanda bon habité zéro sur les andreni mais football Angola penez ali balé à semi pro par rapport à biso na RDC so ke kuna mona ba tchaka joueur à condition moni pena ki ba pesi contrat ba pesi au salarié donc ba pesi au ndaku donc respecter pena joueur pena za respecter na Angola makas donc il a profité ki na mona ke football na Angola et ça pena bien nde na vanda gipe na beta kitoko kuyana yo yana ba condition na zaino na Angola wana talaga bo sala entraînement tongo pourquoi ba musculation na kati ko manger ba restaurant équipe ezali donc c'était quand même semi pro penza donc ndenge na Europe ezala après wana le na oya awa na kutana présent na Olivier alelaki o mama le yo nini o décevoir ngai okei bangola ke yo ibsanga te bo banini ebika biso ba joueur tous ala ke so sala moi cop na yo sala moi fermé o ibsa présenter pas olinga na été
yozo luka vie pour sunga famille na yo quoi. C'est ça pour na mona talent pe senga il faut ça jeune ou luka peka ndenge zala kaka. Mais ba présa ba tala ka oya bango nde ba osala mais ba boule te ke joueur pe na âge a boule pe ba vision na ndenge zala. Ba do patienter ka ndenge ba diriger. Bon nga na préférer ina déplacer moi mukele na yakoya nde senga ike to sola na papa to sola na présa Olivier na ipsie ke papa nga pena ne naza awa na nga su mwana mukete. So ebité na sina jude ba mbongo msusu ana mbongo na nga billet so permettre ngai o zo contact na libanda to ki na biso mikili mais o sta décevoir yote na ko lo baté na invité ke na sumo beta so ndeni te mais na biso ke o za ko na décevoir yote do travail na zui na mo ndaki na ko bina près na ko sa musa na nga nyoso po to za kuna bangola na ba brésilien to za na ba brésilien to za na ba portugais do na beta ko leka bango do na mona na suma ma complexité ke o noir o quoi te na za trop sir na ngai moko mamo yango wana pe ataki nga na épreuve te habité nga na ondima te mais na komi vice président de ring kel motema pembe so ko patienter o betata moi 6 mois mo awa totala na ondeni ne e ko pesela ba joueur presque mingi a des ring ba longoli bango ba zu bango na sélection équipe nationale ba ki Allemagne donc nga na préféré nga na licence na pesa ba to des ring lokwa na vice président et ça va que au joueur na nga déplacer ki aye to sala mikanda o banana o beta po meate. Après bah retenir ngaipé na bani peu d'entraînement ti ba bon fédération accordé que il faut na beta ils ont un problème te po yemo président aye na joueur na donc c'est normal mikanda tu es ndio mo na beta 7 matchs na des rings na bando beta premier match contre Sapatra deuxième match contre Saint-Étienne troisième match to beta na ba Kalamu tu ba 3 biawa boyibi ndenge sala epe mo pepa bien wana ti to beta dernier match contre Sodigraph Dit to gagner sur le gaf 2-0 et ça l'a épé qui bat pas comme Yemba PPP Salami des Bimisinga épé mama les joueurs Congo boy révélation des dom Masole Van Dijk donc après wana ba ko sélectionner ngai na coach au dernier match il fallait to betana sur le gaf coach Moutine Etigal coach ya équipe nationale ayaki les raye bazib c'est un aéroport oté bino boye na bino mais joueur moi certainement malé meka salia wa doye pena muta beti si pena ndembo do dering kuta zaki na yeso ki 6e mais amati dering ya comme si dering premier do joueur on bo matobo kita il faut zaka équipe nationale ah ce coach ba ngai na kena ba joueur préparation Allemagne ba Turquie ba nini na zoye ka bongo mto bete coach ba joueur wana ya l'équipe bango so tete mais otala match à suka obeta dimanche na Sodigraph match ba 18h à soir au mon boulot to yebiso bena ya solo petwa na mystique ba coach pa bon ça va na oya aya pe na martyr yemoko atala pe match amona boulot na lakisa pe wana atala pe na talib make mais joueur ngo pe na deux fois donc a pe petit mo boulot ezali na ne ba pesa nga chance ba retenir nga pe na coupe d'Afrique to kena na Afrique du Sud ba tchenga pe révélation de l'année na koti pe petit suka do âge wana zana joueur ba 20 ans ba 18 ans à Jangwan de na beta IP na yo joie chance na match à Libéria toujours pour la 1-0 na pe na yo kota na yo sala pe moi senga ina sala na PSP passe ba chepe bina Korando Simba IP bon to gagner pe Libéria 2-0 ba Georges Weah na terrain ba kamwe pe ke au penado jogo mobo et so ndenge peut-être ya lo bay trop que football à Congo to bien on ba Kofi Olomide ba musique mais na ndemo abo sana ke ba star mo pe ba petit mo ba mama le bazali a au mona pe to l'accès boulot a kamo pété a bon ba mériter na ba gagner te to longwane na quart de finale contre Ghana o abedi pela pesa il passe à Liboa et Boa tchaki 1-0 ana bon ba yo courager ba bo za football desco concentration ngai pe na yo vanda na yo raisonner bien de to becha to rater faut ce qu'on a en ambition ce qu'on a 98 na yela bango pour combo salami maintenant petit non maye makila pena transmettre te que na zo confiance à Coupe d'Afrique ce qu'on a si na jouer à lire na bi que ça va aller et au les gars bien de bonisco que en Afrique du Sud parce une équipe mobe quoi star na beti après 6 mois na Kenya Corée et na Corée na yo zonga na ba yo sélectionné na 98 na Burkina Faso tuzali na boye bien ba coach oya kufa watunda tuzali na bango nyonso mukeba na coach oya kene na Gabon nani Lusadisu bazali tout na staff tuzali na bango ba sélectionné nga. Après neto agobeta Burkina Faso là to beti Burkina Faso je crois Burkina Faso les gars très bien ils passaient bien ba tout ba sepela ki talaraka to beta ikanwana kitoko
oui lakisa ke o yebo beta donc ba simba bazalaki ba makenga donc presque ba korando ba fish mungongo ba cheru tondelwa ba mbayo sila donc belé donc ba tutu bazalaki wana donc o senti pena ke boulot pena donc na niveau saranate masolo pene pesa bien ba garder ku ba tokala ba mayala donc équipe modo mututu ayebi boulot na ki na fierté pena ke na lakisa boulot na nga pena ndenge ezali yango na pe futaki là to raté demi-finale contre Afrique du Sud no lo ba ke mama la tchara bité peut-être professionnel soki a obeta match azate na buluka il faut ka yemo chabi a préférer apé que équipe gagner de na kota en action wana na pesa passe kalokele ratara biemo poto vite a kuei balo tikali salinga souci bato mama la tchara te peut-être na tale ki muto azala ki wana so muto azala ki te wana bongo pesa nga chance poto la so na tchara te mais muto belelinga poto vide skonga na angle fermé na osani na pesa ka chabi de ba réalité yango wana do football les abongo professionnel ba sala ba entraînement ba raisonnaka te fonga mona fiba mais ce équipe est gagné honneur ndé à RDC honneur ya biso nyonso to sali résultat wana OK c'est Mamale international Mamale footballeur j'espère que Salina Mawa et sali plaisir et zong sibinos le susu sima Mamale to fana na équipe nationale ya Léopard to fana wana Magichi Buya lingi to fana place wana masananga chinois kamanga Nzambe na Maroc Colin Sionga lingi to fana wana Gia Tospa lingi to fana ka na équipe nationale Mamale tala na équipe nationale na bino bosala ki wana obo beta na équipe nationale lelo o bazo beta Léopard ya lelo o bazo ke ba coupe d'Afrique na ba Gabon ndenge tala ka équipe wana na équipe ya lelo ya Léopard lelo différence ezarani bon ngala ko bara différence ezali amour né à partir hein c'est na biso Burkina Faso amour à patrie les gars trop mais lelo pe amour à patrie comme il peut ko manifester pour ba petit pe mikolo pe ba osala pe ba sacrifice monsieur o saranate ba lar na bango ezo uta ba koto kuna mais ba futa ba grand lar mais awa lar ya ngo pe mingi te ma eka pona volonté à donner pe o yaza na ngona kati équipe nationale donc biso pe zala ibongo donc ngai père mo na bando na bando ko sementer na ndenge ya balar mususu po e mususu mona obebisi ba mbongo na balar ebele ozo utaba Corée mais oya pe boye mona pe ba okitwe na bango yote otala minga mna somi ba billet ngam na zuba engagement boye banini mais bato yo deni ba osala bote o mona ba mise pata un kate pona yo moko mais après o mona ka ke ya choisa te fo beta pona mboka tala ka mona Congo ba sala yo botamawa ba papa bandeko donc amour wana ndé pe sala ke o sala ka musala na yo mais so biko olanda mambo balar là trop mo pe mo sala pe moi bien balar ngo oyo zolo bana ke yolanda makama balar te yo muto beta batuna Burkina Faso boy oyebisa ba joueur tout ke lar muke bale muke ezala solo loko yo beta wana ke ba entraîneur abisino boko tabo s'entraîner yo chaka boy là so la rezate o s'entraîner te équipe yo ke lieu evandi bon wana pe batu balubana bango pona lukuta nga bena ninga mabete bon nga na lubana nga bongo te mo so mutazana succès batu mingi ba koma olobela eka na maka mususu o msu ezala ite ngai o bango ba yebi na Burkina Faso mutu nyoso yebi on na télévision la kisamara nga na bando déclarer passeport na ngai amwe filkam na nga ngwana poto kana na bango ke ninge za wana match sili ngai fona zonga Corée du Sud ba Coréen batina yi manager moka yaki wana azaide ana besoin na ngai fona ko beta na Toulouse ndesko yo moyena zonga na bango koto ezala ite po amona ke ta wana et ça la retard ta préparation des aïe près de Aobatina déjà invitation na ngai et ya qui déjà il fallait déjà na Zwango et na ambassade nde yango ngala kende ko senga ba passeport na ngai émission obino mona na TV na tena mo gondo mo muke na chama mo imona muke na bite bo pesa nga passeport na nga banini yango wana mais ba mona nga te place nga na ochambongo muke bali muke wana nga na ebi yango te nga udu joueur kuto ya musune zala boye muto abande ko sa ba sacrifice belé ya obebisa ba mbongo na ebele za ngai na pesa ba masa na ba mbongo mususu ba mo ba yebi yango na uta boye motivation na opesa bango balar mutu nyosa yebi yango na équipe nationale ba docteur ba nani na motiver bango pona lar ils comprendre mais là papa Kabila o atinaka biso 100 000 wana nde sko nde biso nyoso vanda ki to bita to beta compétition papa Kabila tinep solar mais to bana match ngo nde ni compétition ngo la reye bana te bondenge ni zo ba wana ba droit na biso yango to senga ke ba ya ba dirigeant ba ya to solana bango avant compétition do yango wana nde ezaki ke ba pesa biso mbongo na biso pe yango la to kaboli yango pe omona pe moi volonté ezalaki moi amour pour motivation pe ezaka na football ezalaki ke to beta petit to jouer 3e place wana donc ezalaki pe Congo ezala na honneur ouais voilà Mamale ezali na batu mususu batu lokwa ba papi le roi formula suka ba Christian Swana na Londres tant ba omona yo ezala bango bien Mamale tala équipe nationale Léopard alilo oyi benga zo coach wana
mais kako lo baba joueur ba sala ko plaisir ta omona ka baya ka ba professionnel wana ba tiki poto ba yi na Léopard le leso abike sala sélection na ninge vumoza professionnel par rapport ndongo yo beta ki n'époque na okozo na Léopard wana. Bon na Léopard ndenge za wana nga na yeba ki na football na biso actuel na RDC premièrement no ezarano ba loko nan après ba professionnel ba ya kasima pour moni base ezarano base. Faut pas repenser non à professionnel à ça comme des joueurs et équipe mususu pas dépendre na ba contrat na ya libanda mais moi na mboka obligé il faut ça la donc service oyo senga na mboka ce ba bengi il faut ça la yango azapé don na place mboka ezali donc choisate donc on préféré non loko na nous azano na amour à patrie pour na carrière na na nous professionnel de ça sali carrière na ya za de na vie na vie na bien mais loko na nous faut non azano mutumo ya humble azana souci à travail ami moni sama ami bima ne yango wana ezaka implice mais ba professionnel oh tout le monde a ya volonté amour tout le monde net ba bolasi tout le monde bango basali ba boulot na bango pe bien ba moni ba amour na ye tout le monde ba chancel mbemba tisserand tout le monde ba tisserand tout le monde ba kambu tout le monde ba volonté ba osala donc c'est ça tout ba tie ba amour na bango bien esprit mo que équipe que liboso nde ba préparer pour la coupe du monde moni biso seri na biso de jouer chance wana te to beta ba match na ba Côte d'Ivoire boye bien ya coupe du monde o na silika ka wana to zomona boye match pour beta pour passer mondial mais ba tu mususu ba diaboliser na bango équipe ba sali na bango ba système mafia ba intérêt moro boye ba corruption ba nini mais pour le moment ozomona coach bengaza motivé au mona fédération Costa Omari motivé presque bango nyonso staff bazan amour RDC pe to linga pe to mbima kala to kene pe mondial ibenge pa na projet na ye donc to fungoli pena maboko biso tout to mériter pena mondial wana to sala kuna donc ceux qui na 2018 na Russie donc ba talent ba professionnel na biso ba beta pe libanda ba respecter bango pe na ba club na bango kuna libanda mais c'est pas ça ka ben mama le joueur abeta kané bien na poto mais soit yena Léopard awazo kokate pe maloko la kufa bokanga banda batuna bakisi joueur abeta bien na poto comme na kina zoko beta te ok coupe d'Afrique zoko kate bino molinga bo travail ka joueur apesa bino pourcentage bokoma ti bino nyonso est-ce que ba rappeler que yo zaki muta mort depuis mort aboa kayomba la mort mama la sila yo ba korando bo zaki ba joueur mort yango. Bon, merci pour la parole. Nayo, joueur non nous et non premièrement nous ezana qui cité. Joueur non qui swani ya nango sima. Bon, banganga Congo, bango mosu ba yebani, mutunyo so yebi o azama kasi, ye wana batanga kombo na ye donc mutunyo so mort. Ye wana go babenga yepe yaya V André donc ye wana bani binomo boyebi. Donc azama kasi na ndenge to yebi mamba bale ndenge za liboso pe to ka ye banganga danse ba bimaka ba Pereira, ba MK, deka masola balongo ezalaka banine. Mais pour le moment to mona siko ye mutakoma a osala makamna ndenge zali ya business na eza makamna ye ya eda pe ba te belele makamsu biso to yebite do to beta ba bale msusu pe ba nganga pe ya bamboka msusu pe ba travailler po na mboka na bango biso pe to za o ya biso ndenge zala kaka biso pe ba joueur to sala pe par na biso to ya pe to travailler pour to sala résultat na biso zo comprendre donc wana ngana ko kota mingi te po sala pe msusu makambo belenga pe na yebite po na ngai donc c'est comme ça football les makambo belé donc ngana beti bale na ngai donc na yeba ibale non ko bota manango nzamba pesa nga don binombo boyebi mais ba réalité ezali faut olanda pe ba norme wana donc to senga ba petwana mo pe ba orgueil pe le kate koloba loba mingi te po mabele eza pe na ba kolo nango mama bale pe on ozo ba pona ba professionnel o ba yaka non na peso question pe singa it o tuninga ngona zo fungola wango question ngo na mabele eza pe na makam nango mabele eza makam nango eza na ba norme nango so eza na ba lar na yo beta na mikili o bindeni bale pe kuna ezali kuna pe mambo ba taximan pe na mikili ezalaka mtu aza ba maison na ye ezalaka eza football de ba réalité yango na soko yepe koto yo ki balubi be pona onera Congo to zo victoire biso to ensemble o solo li obeti na okati po mezate sili nango sale pe makamno sili mutu mo pa mbuyo pe azate joueur sans Guazali joueur abeta mabale ba sans kisi aza bon wana ngana yebi na ngate ngana oye bande ni ngana yebi ba via mutu tenga na lo baka ke o ngana beta na ngama masolo na ngai nazaki bien na batu nyonso ba yana nga ba igota nzambi badaya ba sunga ngai pe batu ebele bazaki bando yede ngai pe na mamandembo ngo banini donc ya bref yango wana mais football peneza na makam nango to wana mukilo ya se ba réalité zali donc esengi pena il faut yeba ndenge ko solola ndenge nini ya oyeba ba lo beta maka ndenge nini ekenda ndenge nini yo po sala oya yo par na donc victoire eza ba norme nyonso ebele
ebele ba motivation ba mbongo ezalaka makambo ebele do tout donc il faut préparer match buto ezali ko faut préparer match tout prière pe nzambe ezali faut zana po nzambe muta protéger nyonso po nyonso c'est ça la mana part na ezarate do tout nzambe ngo mélanger ndeni koto bo prier koto bo ke pas mort mokilango ezaka bongo ke pas mort na butu na tongo bo prier nzambe nzambe sa la place tola mukeza no fox ya nzambe il faut remercier no emo ye muto apesa pema wana mo apesa pema te mo osala musala na ye ba victoire ya makambo ndenge ezala mais pema o to sombaka te eza ya nzambe de faut remercier yango tango zola muka na ma don pe to bota manango ya ballon eza pe ya nzambe eza ya mo te eza ya nganga mo te mais ba réalité la kokota na compagnie okomo ye basko ke musala ngo tambola ndenge nini yango il faut intéresser siko na ba ya ba mort bango tout ba bande ni situation ezali o solo la bien ba benga ngo masolo donc yango wana oyebi ndenge ni ezaleli donc c'est comme ça eza bongo balinga koloba loba ne troté oye obeta bale na yo oui bandenge nini balo beta marandenge nini mais so comme na ba ranking on a pe moyen que liboso ezalaka te souci na biso to kende liboso temps la temps donc ba mboka msupe ba sala ba temps na bango biso pe lelo temps ekomi ya biso to profiter pe temps nde to rater kan na Ghana poka ba deso de mike to ngato zo kan ibengalinga ya na kana to rater yango siko to komi suma solo to penser mondial donc to za na biso kimia biso pe lelo so pe équipe ke mondial eza pe fier pour na biso ba obeta histoire ba mama le ba yaki boye banini sera moseka coupe bando ya sous suka ka sera moseka biso to ya la ba 3e place vous aurez comprendre la musi sous ba petit sous ba sous 3e place ba chani sous ba putu ba nani ba lofo ba zuili sous vous aurez comprendre ba papa la ba ngotu donc ezaki lo moka bien donc muto a mérité na Congo il faut moka mériter rata reconnaissant moko bolo moka ezala surtout soutien à fédération ba soutenir biso ba tika biso te to na savoir faire na mutu to tamboli libanda to ebi ba réalité ezali to ebi ko transmettre le monde bana mike pour un jour batika la histoire ba bimape biso za na souci wana pour ngape basunga ngai pourquoi pas nga na sunga na bana ngai wana so nga na sungite bona na sunga bango comme si maman le ozani loko mozo salo pasi na mutema to lobake mama le ndenga za wana ba série bo wana beta na ba imana bo beta deringo beta même temps na liopa mama lo beti bale mo ya succès ya basi kaka ya mbongo ya basi mais mbongo na bino vraiment ezaki mingi te par rapport à Trésor Mputu pour lelo so moni joueur à liopa o senti que joueur à liopa to ko comparer te Trésor Mputu bala zo beta lelo na yo beta yo beti bala makasi pe ya jeve mo senti que oui attaquant za wana mais netika ba Trésor Mputu bazana ba lar ba vivre net mama le lelo zo se trouver ne côté to le babongo o beta ka bale mo succès. Bon, en bref, nous avons football et développé. To tanga penet ba sikoyo, so tanga mo ba série ya ba Ronaldo, tangi ba série ya ba Zidane, otala ba mbongo ba ozwa, mo romona ondie age. Mais eza bongo ba mbongo ba Cristiano ba Messi ba ozwa. Donc ngala rolo ba ke tana biso ezaki non évolution pena efungama ite na business o lelo e komi lelo na makambo ballon. Ils prendre ngai pe na beta na ngabale ba nozela ba contrat ngweya mais ele na nga ite pe chance à vie à mutu nzambe mutaye bien mais biso to pema biso to za na vie ils ont prendre donc ngai étoile na ngai eza ite étoile mbongo MC étoile na ngai eza ka kina sa na nga succès mais bato mso akozana na succès mingi te mais azupe mbongo ebele donc ngana ko condamner ndenge mokilango etambola te donc mutu ana vie na ye c'est ça yango wana tant on a 80 000 personnes à martyr mama le yo bimi au chauffé après au côté po chebi et ça on est tant on est bela bato ba watala ngai meka mama le bon émotion wana ezanga te to bato tali pena pepe belé ba e pena otala yo mo raisonner fona sepelisa pe bango o sepelisi pe bango donc et le mot pe bien et salami donc eza ba benga ngo ba émotion talaka stade munene wana bato ba e bazo beta makolo zo tout à goût donc eza n'importe qui te taba jamukula pesi mama le taba pecho ba oyo ba beta l'équipe nationale c'est là ba mona stade wana tondara na mami kilipe ba match bon msu ba beta mingi te mais so ba e au mona événement on est ça la na martyr ba mo pe ba koma pena ki ba biki awa pena donc football bato ba lingi football yango wana moni ke faut pena ke ba sala ba exploit mo bien pour na osepelisa kaka peuple na biso peuple congolais lingi football makasi tout le monde a rappelé ndenge ba sala tout pour que équipe na bango kene liboso net ba dering ba mazembe ba vita vous comprendre nous mona ta ba renaissance oyo tout le monde a supporter ça okumi cette équipe na e mais to senga ba moyen ka gezala pour le nyonso etambola so moyen ezate mo bulu
kofuta ba joueur ba contrat omona ba avantage misusu ba terrain ba bien ba mambo ebele esenga fo mbongo ezala ba sponsor yango wana pe ezala pe nécessaire donc ngana osenga pe na ba sponsor bazala net ba poto ezalaka mbongo pe bimaka pe na gouvernement net omona na bangola na ba Afrique du Sud par mois bezo bima et kota na ba club ba joueur ba signer ba contrat développement yango wana biso pe musala pe biso ba ancien joueur to zo pe ba chance à misala net otanga boto comme ba entraîneur donc un jour pe oza place mo ba tali pe ke mama la beta bala comme coach mo place mo boy ba mona pe ki coaching ngo ya mama le ninga beta ipe ndenge ni ezaleli awa pe na Congo to moni miyayo ba beti na vita to moni quand même pe Mazembe gagner vita même miyayo coaché collègue nanga to betane na Mazembe Zidane ayebi donc ils ont ba bonne chance to pese ba bonne chance to moni ba la Libana en Espagne na Real to moni ba Zidane donc to yebi ke ba grand joueur pe moko sogeza don ya coaching pe ya kena ngo mom sikapo ya beti bale ayebi katelo kwa ndenge ezaleli a souffrir na ba massa do elo wa sodat do masu abani donc ils a bongo ya nga na osenga ba pesa biso pe chance et oleka bien donc to sala mo implice na mboka na biso Congo et voilà moi malé nazo tiko siko parce que ozaki na entraînement avant na silsana ezana question moko ya suka oyo bande kwa poto batinda ina tuna yo question neza boy pourquoi ba entraîneur ya Afrique ba africain disons tozo ba ibenge ba entraîneur ba Cameroun et ba Côte d'Ivoire non entraîneur mon côté Afrique entraîneur na poto mais ya poto ba ya Afrique ba Claude de Roy Bakzawa ba entraîneur la Côte d'Ivoire ba Mindele donc entraîneur ya Afrique ezalaka pas pour entraîner na poto ezalaka qualité ou bien dimension ou bien ezalaka nini bon na ndenge mabete to lo bano logique bale ezala no professionnel na niveau de développement en Afrique ezala no amateur ils ont comme moi professionnel na bamboka toyebi na ba Maroc net ba Tunisie na ba Afrique du Sud ba Angola bamboka où eza moi bien banine mais à part ça ba Afrique centrale pena mais aux hommes eza pena professionnel tu donc c'est ça donc na koloba yango no moni na ndenge ya business à monte ba mona ke un entraîneur noir mobo azana na place mobo a se trouver dans te aux on prend niveau na épée à coacher l'équipe ya monde wana kuna ba niveau ba Marseille ou bien à ba Belgique ou bien à Espagne ou bien Angleterre donc eza pena rare donc ko za la ngo petite msu to ko kufa na ebité pour mundela otikala ga mundele yero za la inférieur ya noirté bana moi style wana to mona ngo ndenge za do mundela ebi secret ya marambo business bisone ba noir to landa ndeto copier bango donc yo noir ko ça supérieur na bango te donc ngana ebi ba secret wana donc ozala moi passi donc pour que un entraîneur ya obeta asa benge un jour to moni benge na Real na Barcelone donc voilà ah bon na ndoto zolota na do na ndimi na ngate azaki na France mais mona inde ba traiter yete ba traiter mabe trop ba oteka na ba code de foot ba nini mais il atangi mi atangi na ba oyaza na Manchester wana coach onani Mourinho atangi na ba UEFA tangi ya kei ba participe par là sali ba cours nyonso wana mona ya niveau football ya FIFA mais lelo bon talaga ndé zali roi mboka ba remixer qui est ba pesier chance yango pays bengelo là s'est trouvé donc na ba mi kilo wana zaki moi passi donc c'est ça ne ba respecter boepo a ça la coaching na ya laksa boulot na ya frapper pe ba mindele o ba ya pe ba signer ba contrat na ba wana ba mboka msusu bo moni yango pe donc c'est ça donc côté racisme wana donc ezangité donc ezala do blackité sikozo sanini lobana liloba mo devant caméra na biso na Info 16 batu nyonso bazotala yo antaki mama le partout na monde entier nazo telo micro loba ma posa na yo sokozo souffrir ko kufa na sonité oyo eza écran loba ki ngama male boyeba ki ngai na gaz wana me gaz wana isila naza muta makolo na lala ki pa na biso naza na besoin voiture tala na batu nyonso ba tala parce que mama le bato ba na na stade ezaki batu mukete batu plein bazoya ba biki mama la obeta lelo oyepote na Léopard non parlons pas Burkina Faso kutu batu ba pika ba crise tala caméra na biso loba posa na yo pepe sa numéro na téléphone parce que ngana yebi batu ba ko aider yo batu ba ko benga yo ba olongolo na situation za na mama le oza ndenge moko na ba jouer ba Côte d'Ivoire ba tika pe bali mais baza ba condition na yote lelo yo gouvernement ko ozwa yo mama le ata bali sili ke no va neta na poto mais mama le zo ko ta okende Brazza ya pambati. Merci Nandenge opesi ngai parole
bon na vie eza ba réalité belé nga na ko foxer vite na sali o sala ke na sala na Congo donc musala ezate na nga na musala te bon o sa ni ovandika ka ne ka bavandaka na ozelaka ndeni ni mboka ngo ekende mais na ba supporters na ngai oyo na sepelisa ba honnête na ba dering na kin par-ci par-là na Lopar na sepela ke soki ba oza reconnaissant na opesa bango numéro na ngai donc na koma na mo équipe na nga na former bana mike tozana bango to bunda malembe eloko zo bomanga ka situation là rezate ozo za na ba situation mo ba voiture rezate couper sa bana air mususu moi quelque chose ezate donc ba motivation ezate donc eloko eza souci donc talaka mbongo soki zala ki soki ça la place mo bande ko fonctionner te mbongo wana pe aussi la nango donc ngala rolo ba après football il y a l'autre vie mususu pe zali na betaki na zana ba contrat mais ce qu'on a beta tête okene ba contrat ngo o vivre ndenge ni so sala rati mais na ngolo nzambe obika pema nzamba opesa ba famille pe batu mususu bazali na vivre na mais soutien mo te okene na part mo gouvernement o na mutu tel les ana ngote donc na vivre kaka to pesika nyoso na nzambe mais oyo nzamba ko toucher mutema na ye a penser que mama la sepelisa ngai mama la mutu munene to kotika kombo na ebo ete ndenge honneur et salama mutu to respecta ba aider ngai pena na za ouvert donc ngai numéro na ngai ezali ya Vodacom 081 92 76 925 081 92 76 925 numéro na ngai ngwana na koma na ngai cote na besoin na za la moi servette na ngai ya bien na za la propre moi catch moi eloko moko boye sala moi bien ba ballon ba con donc ba biloko belé pour na soutenir bana na bino pe oya lobby ya futur à Congo po na bimsata ba mama la futur lobby quoi pour encadrement mais na za déjà entraîneur to sali ba cours na fédération ba ebinga bango tout no sa na to zo bunda kaka to zela pe mkona biso ba olinga ba bengisa biso to zala pe to soutenir moi implique satan équipe nationale donc to za prêt donc pas de problème na sepeli merci na chaîne Nabino Info 16 na ndenge boya mbingai donc eke liboso bolemba pété ba star pe basé belo ba batama misusu bo kansaraso baza wapi na ba poto be place ni rien biso tout presque to za biso na ba kina wa to kemba na biso pe na ndenge pe ka ndenge zala kaka mais courage kaka to sengi ke en chaîne esenga toujours toujours na luka ba histoire o e batama po ezong sango su na play donc merci pour na bana RDC merci pesi bino tumbo te ba diaspora ba tunyonso tout banani tout awa na peuple na biso congolais biso tout donc to pesi bino tumbo te donc merci OK eza pasi na yo kina pasi na mawa komona muta vanisaka 80 000 personnes à kata stade azana ba condition na bi que déjà bo salicier déjà numéro na ocha on eza numéro ya Emeka Mamale oyi maso musu eza kana privé maso musu senga to lo ba on na écran te numéro ya Mamale yango nezo le na bande annonce na biso so numéro na binga Mamale partout zali azana besoin $100 azana besoin $1000 azana besoin ya soutien azana besoin ba civette na poteser le côté azana besoin ba ballon azana besoin d'équipement pour na club na Mobimba Evanda. Alors, ezalaki David Mombele M6 Kosina Yuda, merci na Magui Chiboui, merci na Laura Kabouikou, Papi le roi formé la souka na Maroc, Chinois Kamanga na Maroc, na Bo Santé Yamatou Ido le place Azali, Patrick Sando le génie na Kati ya Paris. Merci, c'est parti, à tout à l'heure. S'abonner na site Nabiso www.info16. C'est Emeka Mamale, c'est parti.